Sikoyo to une époque ya ba saper oyo ba salaka azo vivre na musolo na ye ni ya koyiba à part wana ya kipena na époque mo ba saper gigolo il faut moi si faire sombela saper gigolo ouais on dépendre na moi si ouais ba pacha que faut mutasima le beau poil accent na bato ngai na komi l'accent na mona kacha bato peut-être que 45 000 euros donc deux fois t'es à mutu moko te na kacha Europe za na donc mutute c'est pas niquer ça net mona mo niquer ba ya kadino scénario mo konta bilamba yo leki bango nyonso discipline ekota bakoka oleka suna émission te parce que bango ba to émission ayebo ya gangi na lati vers church na lati boma mo eza soute ezala ya bango te eza soute. Bonjour fidèles internautes, nous sommes clebois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres Bakali Prince, garçon des disques, journaliste, artiste, et très heureux de vous savoir très nombreux, en train d'attendre les vôtres. Je suis là pour vous servir. Merci mon patron de la nation tonton, madame, merci Manga Pichou, boss lady, la française la plus belle. Merci à toi Steve pour de belles images, et puis fidèles internautes, je remercie très rapidement mes différents partenaires puis sponsors officiels. Merci Code Amboka, l'éternel Code mondial, les seuls et l'unique Code Amboka, Yawili Moucheni. Merci à vous. MHLMB Resto Bar, à Willery. Et puis École Saint-Michel, nous étions à Baoba, sur l'avenue Sunzi à Bandal, Sinkin. MHLMB Shop Restaurant chez Marie-Hélène Linongi Mama. Merci chez Mermoz Passi à Croix-Rouge Bokassa, à Barumbu, Restauration Billard, appartement terrasse. Faites un petit tour, vous n'allez pas être déçus chez Mermoz Passi à Madame Belinda. Et puis, merci Champion Adol, Mokonzi à La Rochelle, Yaouli Pensiene, les bailleurs de fonds. Merci Mokonzi à Fan Nostou, ya Weranson, Nakati à Australie, président Dominique Jaguar. Ça pour autant monopoliser la parole, je reçois, c'est un diaspora, un Congolais de la diaspora à la personne de Jean Muzenga, un grand sapeur de la décennie, sapeur artiste et musicien. Fidèles internautes, avec ces diasporas, on va en parler beaucoup de choses ensemble tout au long de cette grande émission. Pourquoi les choix de Jean Muzenga? En tout cas, il va nous parler certaines zones d'ombre, il va expliciter ça parce que beaucoup de personnes se posent des questions. Les solos ya sap ezala sous-souté. Oh sap apparemment net ezala sous une ampleur té ezala sous une influence té. Alors comme il y a la diaspora, ça grand sapeur wa kenda sango. Tanga yekin azo vanda pe na place moko influente na milliers mo en tout cas soza na mbongo té au beta tourté. Steve Kachala au fond de la caméra pour que nous soyons là un tout petit peu avec Jean Muzenga, à qui je les salue. Bonjour Jean Muzenga. Bonjour Prince Bakala. Toujours Cléboa, je salue. Nous va s'abonner nombreux et nombreuses sur cette chaîne Cléboa. Il y a Pichou Mangaya. Ah, Pichou Mangaya, je te salue. L'un des yeux près du cœur, tous ensemble. Naza nakacha chaîne nayo. Donc je sais que awa qualité image professionnalisme dégâts avec Prince Bakali. Merci beaucoup. Alors Jean Muzenga ozana kin awa déjà ça fait combien de jours, ça fait combien de temps j'allais dire depuis combien de kin? Ben c'est déjà mon deuxième semaine yangoyo nazo entamé. Donc kin ezo kenan kitoko takaka blouson yo contrôler kin blouson yo aussi ça moi il y a danger parce que yango ezana matière l'équipe ba blouson belé na moni ba ya belé ba télémité ba sa émission donc ba confiné so ba sali banini so ba sali banini blouson l'équipe ba blouson tout il y a néo donc depuis donc blouson il y a décennies donc bané na bané et blouson ça la na tenté ça pena de génération en génération blouson en génération donc ba 2000 ceux qui 100 et quelques kangi masolo ti Kofi Olomide azala de génération en génération blouson osko c'est le la musique azala le Kofi donc génération en génération donc deux fois tu sais quoi on la te na moya pona climat na climatiseur na kati tara ne na sfandia mi na tokate yeneti yebo azana griffe ni pero za ba combien yenenga zawa zana na valeur ya $46,000 $45,000 euros pardon nenga zana kini ko ba dollar mingi na munoko ba $55,000 $55,000 ouais on a lupango na nzoto donc
donc toloba par exemple mais dans le benangate que o eloko yo soma quoi le pan par rapport peut-être ouais peut-être o soma le pan par rapport ya kini mais kini peut côté nini wana centre ville o zona ba 55 000 balles okozwa ah okozwa peni loko moya bien ba sa biso bana ba rumbu komi na kinto yebe okozwa donc ndenge zana yangwana donc mboka yana sous contrôle Europe Paris Bruxelles Suisse Allemagne Hollande Europe et ça la rage na kati mboka na kati Europe bamboko na tango ba Espagne to kititina ba nini wanyo so ba Grèce donc to englober donc Europe mobimba donc ta contrôler bango yeyo donc sap de pieds à la sap ça na polémique tout il a ba réalité donc ba no ba pays na kata ote yo mutozo contrôler yango tandis que to bi ba saper influent baza na bango mais baza bana par rapport à Jean Muzenga oui donc Jean Muzenga le seul saper oyo qui na 23h na tongote na midité mais na 23h0h malgré couvre-feu ba yo yamba image bozwaka moi image ya moke ba yo yamba na aéroport ba te belé ba bangi couvre-feu donc toza ko déconfiner na couvre-feu pour na woya yamba Jean Muzenga donc Jean Muzenga susuka totoke na Abidjan deux fois tina ote Kinshasa Abidjan yo ngolonga suma ba Kongolo kota Abidjan kuna ba ebi ote o Kinshasa ba liesi suko toke Abidjan ba on a posé une influence ngaza saper influent ya Afrique nazaka congolais naza congolais ouvert donc na Cameroun ba ya manga naza mupaya te parce que image eza image emblématique ya mboka donc il faut to sauvegarder image yo donc ndenge bo sauvegarder ba wera ba jibe Jean Muzenga pe na sap artiste complet ce que to ko tapé na ndule donc to comprendre masonenge yo tambola parce que bato ba lobaki trop na monaki ba saper musicien ba yaki na mo ba mbri mais bon senti vraiment que to sola na no moni ba Dédé Lucas Cashmani ya madame Mamisa Lucas Cashmani couple impeccable et puis ba Gisèle Zinda ya Junior yo na kata Belgique ba Jean-Paul Welly avec sa fondation Wellpay ensemble construire l'avenir merci à madame Merveline Maman na Kenaya to sola nanu na moni olati blouson obeza na ba climatiseur et ça de génération en génération équivalence nango opesi mais griffe comme moto ebita oh griffe na bangote oh zili Zili. Ça c'est du zili purement zili et ça ba ma ba congolais donc ba Congo oh ba patron ndenge somme à Betty montre ya Charles nani Charles Smith ba genre ils ba montre au balata ka ba boss ba millionnaire au ba donc maison était kaka bilo ba millionnaire donc so yé au côté be blouson ya 100 000 balles Koti bonakati zili 100 000 balles zili na zili donc des fois donc ils a pièces sur commande sur mesure pour ce aux moins en a d'un on a hasard a changer couleur a changer la couleur ngana yiba muke ngasko na ke ngana yibo muke tala tete ozomo ndenge moko awa donner hasard waza elengi ngana yibo muke aza elengi ngapi na yeba na ose misona saper na préparer qui adala bekai asilika kado soki mo itame mo telemi donc jeté bona makoloke na nini o immeuble ba baski o immeuble ba boots immeuble disquarette disquarette donc ouais quoi miko babika mikolo yo modela mikolo boye donc bifalo ezongi donc semelle na semelle donc ba ya mikolo yo ba saper tout mikolo yango yo donc ça va combien ouais que ndo luka na Prada pa betchango donc te ba beti eza look beta mikolo yo ba Prada ça va combien il y a ça de 2000 balles ouais 2000 balles c'est on l'a tiré à 2000 balles à Makolo et là au mono de 2000 balles t'as 100 ans mais ça est trop léger hein léger quand tu es aux tambola kilo tu es très léger quand même quand toucher nan moi muké mais ça le caoutchouc gomme ça très léger bon OK na bani oh eza na okaka lomo ya ko saka non pona moyi mo kana mo moyeza oh eza na ba Armani Armani Emporio Armani ah na katika moi Versace Versace ba collection 2020 2020 ouais sakana ngokaka donc
na cadre kaka to sakanaka to sepesa nzoto. Merci beaucoup. Il s'appelle Jean Mouzeng, en tout cas fidèles internautes. Comme je l'ai dit tantôt dans les sommaires, c'est un grand artiste, un musicien. Et puis ça perd de la décennie. C'est ça le rôle d'un sapeur. Il faut présenter à la tinini. Papa Wemba, no Yemba, Père son âme, Anda Lobate. Et puis, si solo bate, mais na mono bimsi solo mususu, oni. Zili na zili. Oh, ben zili, ça qui a zili. Ça qui a zili. Et donc, là, va valer à 25 000 balles. Ça que au mono. 25. Et puis, la peine ring, todo pesa nga méchant, ma besa, yo na goyi, bango na ndoteka. Vraiment méchant pour Anine. La peine ring, todo, moi, na ba ring na maboko. Mais yango za mix, ba momi pe ba ko salela. Ouais, et da mingi, et da lo ya kota mwana on pona ba dossier, ba document, et da nango vumelo ba document, moi nini, ouais. Et da donc au beta non, na moi ça peut moi que sur ma blouson il y a 18 000. Azo que le non mais na autre moi na nini, na 20 000 na yo. 20 000 na on na ata moi non. Ba faut bien né tanga. Oh, tout le monde a eu. Donc, ça perd à Suisse. Donc, na reçu ma blouson à deux fois. Donc, il est quoi. Quand on attend comme on a été. Kim Prince de Lausanne, coup de grand sapeur. Au tenga comme moi, mon temps. Mais n'attendez parce qu'il y a la Lausanne, la Suisse, on a babi, un sapeur de la décennie, un Simbi Europe. Un Simbi Europe, oui. Vous avez besoin de Simbi Europe. Johan a dendon. À Kim Prince de Lausanne. So moni e dendo mutu na dendo ne mo. Dendo munene. Mais na faire l'art na bilamba babi avant ça ma solo. Discipliné mutu disciplina tous les sapeurs à Europe. Donc na soutien. Na do moni na ba sapita e bandaka. E bana na mo makile mo boyaki ba koti na mo vulu ba ebele. Ba sapeur ya bangana ntaba ba bimaki pe. Ba sapeur ya ba feti. Oba ayena na fete bando denda na ba concert bazali pe ba sapeur ba concert bazali mais tant Jean Mozenga ye na yaki na discipline pour tout faire réveiller conscience ya génération asika parce que ba sapeur ba mna chaussette au somba immeuble non pas bloqué traumatisme na mito batu ezate nga na eka pona défendre peuple congolais pe na démontrer batuke mutu nyonso aza na capacité ya gagner vie soki atie sérieux na musala na ye. Donc faut ça là, il faut tanga, il faut construire, il faut luka au préparer futur. On prépare pas le futur dans le futur, mais on prépare le futur dans le présent. Donc luka au ça l'économie, luka au ça makambu que na le futur aux en économie bien pour offrir sa palais. Aux anamusala bien, aux responsables. Voiture pays à danger. Voiture pays à danger. Pas ça peut rebaguer là la kokota kota mama bala wana to lingati. Donc via mutu na koki ko kota te pona juger parce que barrière ils est na kacha bomo ya mutu. Donc na kokite mais nazo na kokite ko juger via mutu. Mais na yeka juste que pona ko épingler bateau ba yaka ko traumatiser bateau que et ça très mabe ya koya ko pesa ba influence mo inutile ndenge mwana na suso oyo zotanga wana ayaki na ba influence mo ba hélicoptère mo amike donc amon hélicoptère munene ayama mo ke na mona kwa mona ba makambo ebele donc au blouson traumatisant parce qu'à ça ba hélicoptère na ye ya traumatisé Jean Mozenga ta traumatisé bato à Paris kuna donc Jean Mozenga ne aya aka pour discipliner pour comme ça là on se comme banal de tout banaliser tout. Il y a un moment que ça peut diminuer. Parce que yaki na sab na loba jeune homme tanga jeune homme avant que son belamba sala na musala épargne mbongo na yo ko la influence ya batute parce que on peut perdre aussi même comme mutu photo encadrer nouvelle génération au ba ko tombola Congo ya lobby ezanga na yo de ceux qui tozo gérer ba mo bien te économie pe mboka ezo perdre ya mo ba chiki ba ebele parents ko kozwa charge ya mwana ya bana na ete parce que alingi ngana mingi alingi kolata mingi asundoli bana parce que influence alingi à vivre le cola bato mususu. OK, contact toi de ce que tu as, gère et lobby au koma moto soki ozaka na molende o structure na kati ya domaine ono so sala ato te kama tembelo te kanini structurer yango fongola ta compte na kati ya na moi banque moi muke bwaka kambongo na kati ya banque pour un jour tant koma moi ebele okoza moi crédit okolongwa na moi
moi mais ça au comme na moi boutique. Donc il faut que mon musika, il faut que construire en. Donc toza bateau yo, toza ko influencer bateau. Il faut to encadrer bateau yo au balanda kabiso. Yango na yaki na discipline pour na ko discipliner parce que ngana na muta ba casquette bela en fait na cause à la sapeur, na cause à la musicien, na cause à homme d'affaires, na cause à la politicien, pas parce que j'ai un bagage au nazo mi manakati ya mutu nanga et oyo ya vision ya Congo ya lobby. Donc ezaka question qui se passe monani beaucoup mon démonstration ya connaissance, peut savoir ya Jean Muzenga. Merci beaucoup Jean Muzenga, les disciplinaires, mais oyebi paramètre au lobiana et meke un peu ko attirer attention nangai ba tout ba ebi que no Bakali Prince, journaliste, artiste et garçon de disque ba ya Gauthier Mascotte, leader ya Londres, l'homme des grands événements ya Gauthier Mascotte ba maman nanga, maman Emilie Nzemba ya tous pepele ya mbeto et puis ba mimi ma tous la romantique mima ba président d'homme na Lille Mokonzi ya Lille ba ebi que Bakali asala na ba curiosité. Tant au lobby aux disciplinaires, oyeko pe sa discipline na sap. Tandis qu'on a tous connu des grands sapeurs influents également, bah grand ayoneti bah Alino Sene scénario, bah Trésor Ngando, bah Nikes Bayaka, bah fils Dungu. Rose à la disciplinaire dans Bangote. Fils de Dungu à grand angata. Trésor Ngando à grand angata. Jakoko. Atana Ndoto, ya Baba. Jakoko. Bah Nikes Bayaka. Wana kuntu ko chalo kolote wana lokola père nabino. Père ya bateau ya Gérard ba Trésor Ngando. Nga za indépendant nga na tambola na engulu pa balute nga tambola te na sima moto bato nga za mission nga za saperote afulama papa wemba nga za saperote afulama et pas ba musicien nga papa wemba persona ma fuli mutu afuli bango andimi bango suko ngai naza te ke po naza saper faut papa mandimanga il y a une différence faut qu'on y en saka naza saper oyo papa poemba oyo za te ke faut musicien bois kanga libanga pour naza confirmer na yo ka no confirmer mi ndima ko makasi akondima parce que ça par rapport ya musala par rapport ya imposition on a s'imposer parce que naza na esprit ya leadership nga eza te ke fo mutasi manga lobo pour l'accent na bato nga yina ko mi l'accent nga mona kacha bato ngo beti ba biloko ba 45 000 euros donc deux fois te eza mutu moko te na kacha Europe aza nango donc mutu te c'est que ba nike sande to mona emo nike ba yakali no scénario mo konta bilamba yo leki bango nyonso discipline ekota bakoka oleka suna émission te parce que bango ba to émission ayebo ya gangi na lati vers church na lati bo mamo eza soute ezala ya bango te eza soute ya mo sape kota diminution parce que na même bango na niveau ya intellectualisme na confinement kangi bango susu donc à part ata confinement tango eza quitté ba sape et diminaki parce que na même bango makamuke saper oye au sololi saper fo loba saper fo na moi connaissance fo donc la systématique là systématique ya mbongo mais bango ba vendre ça va seul pe à part ça il faut dans na bongo et ça te que au ko d'appel na larme wa zoba o comprendre o dans na larme wa kizengi donc oye ba ko loba te oye ba ko s'exprimer te tu vas pas kano la xiana be abo ya yo moko muta def singa wata est na kina muta ko def sanga lar pero fo na pe na hôtel du fleuve abino wo moni Steve Kachala on va na hôtel du fleuve donc nazo vivre wa c'est jour na réseau les cas par jour il a $300 pour na olala donc so beau calculer par un mois il a combien to sola yango Steve Kachala to sola par rapport ya monde des hôtels abiso ba de la nation ba manga ya pichu boss lady la française nous sommes clebois.com la chaîne d'actualité mine information ensemble avec les vôtres Bakali Prince Nayambi Jean Muzenga étant sapeur de la décennie étant artiste musicien. Aujourd'hui dans cette émission on va décortiquer beaucoup de choses parce que ba te bele bando se poser la question to bando mon sap na poto ezala une influence ton ba musicien bazo beta ba concert na bango ba saper ba osala ba démonstration ba saper bazo lata bilamba ya cher mais lelo oyoyo influence wana ezala susu pas tellement mais toza na confinement Jean Muzenga outi Belgique aye Kinshasa azo vanda na place moko influence ko vanda d'abord na hôtel du fleuve soza na mbongo to ko poussa na tekeba mindele bazalaka piscine a ezala te no outi na soka na piscine te eza bato ba la loger awa mais Jean Muzenga a osé vendre na kati ya hôtel du fleuve a bimisel biso paquet ya ba dollars
tomoni yango apese équivalence ya babilamba na ye. La question est celle-ci. Yo oza mwana poto. Tobi mwana poto c'est une façon de parler parce que vous vendez na mikili. Voilà oza mwana kin. Mais au moins to banda mona ba série ba de la forêt. Ba beta ba Olympia ba zeni plutôt ba jibe ba beta ba Olympia. Ba héritier Watanabe démonstration ya sap. Ba Kofi Olomide ba Bercy kuna ba beta ba oningi ça va parler des sports. Ça peut avoir une influence. Mais lelo ezalaka penal lisusuté. C'est dit à quoi? Un, bilamba obanda lata ya ndoza ya babinote ou bobanda defa ou banda buka ba legal po papa e mayemba yango même. Ba buka ki legal abeta ba grifo to yebi yango. Stratégie yango ezalaka nini boala na secret mo bo sala ba saper ya ba temps ou boala ba saper pena confirmer bo somba gilamba. Question à eux, ça ou englober toute une histoire en fait. Voilà. Donc ils ont une histoire, il y a sapero, il y a temps, il y a japonais. Ba omba lumumba. Ba vienanga bitungimbi. Ba Didier Masudi. Ba Achamo Voto. Ba Achamo Voto. Ba série wana. Ba série wana. Ba série wana. Kondimisanga na elo na lobite. Ba série wana ba série wana ba vie wana ba mna obuka. Ba mna osombate. Oh. Ba vie wana ba mna yiba. Ba mna obuka. Et donc na on terme na biso akin. Ko buka c'est que moi mi kilitro. Banda yiba. Nengo lobe. Oh. Siko banga ba bongo. Ba Chamo Voto. Mingi yango wana. Tango wana puto peza indenge mususu. Mo ba shekula. Bato banda oninga obubulo mingete ba kongola mnenga mukanda mingi tanenga ka ku beta mo ba chocolat nde ba eloko wana ya moyibi kuiba na banque kuiba na magasin sikoyo mundela a changé je tant mundela a changé je makambo isa nini ekiti siko nouveau génération yaki au moins ke ba jet set ba yaki ba jet set ba yaki wana siko période ya bateki noa bateki ba putulu bateki bangi Skongipe, moi c'est ration contre les commis moi makasi moi qui sali moi domination. Sikoyo to une époque ya ba sapero yo ba salaka. Azo vivre na musolo na ye ni ya koyiba. À part wana yak pe na époque moi ba saper gigolo. Il faut moi si faire ressemble. Saper gigolo. Ouais. Alors dépendre na moi si. Na moi si. Ouais. Ba pacha. Donc ils aient bon après ce que tant discipline yé ndé sala que batwa nyonso wana munoko wana bazali nango ya koyaka ko sala émission de bandeti suka ba de l'autre ba conseil ba jeune té izaka que na sombaki batandaki na sombaki très bien émission de kaka batandaki na sombaki na dans l'attaque donc message phare ezate. Or bazo bossa ki bazo koma ba image emblématique bazo e bateke ba komi ba to bien on star te mo komi influent tant komi influent l'homme public donc il faut dans la attitude mo il faut dans la caractère mo ya ko vivre pour na ko conseiller bato ba Hollanda yo pe ya James Kabengele l'homme des immeubles tout à fait donc ndenge moko na Astrada donc Astrada appena la Stravadigaeus donc deux fois patron donc moi si OK Astrada cocotte Astrada deux fois mon ba Marie Hélène Linongi deux fois dans le roi BM Marcel BM nani Masengo Bernadette Masengo net ba Pichu Mangaya OK vous comprenez le kola ba Tabu Fatou top modèle Gisèle Zinda ba Gisèle Zinda nani nande gone obatamo ne mingi Ani Dembo OK donc et ça tout ça pour ça ya bato yo baza ko pesa influence au bazo ko conseiller pe bato na courage ya vie yango ma région muzanga tanga côté na sap na yaki ko nettoyer parce que
bato baloba po no kotisa ezo tenir na yote bani banabité po na kota po na kamwa na ngulu foko takacha poto ya na kota ya poto ya ni na sap mais na mentalité mo tena ba saper oyo ba sotaka na mentalité mo na ba saper oyo ya ba fête ou ya ba concert non na atu mo na ba saper oyo ba fula ba musicien yo za charismatique leader ya génération donc na ko englober donc sap depuis sap ezala muto bima yemoko lokwa Niarkos à part Niarkos zanga vous comprenez Niarkos bima yemoko malgré après ba travailler na Papa Wemba oui mais nga pour nga vraiment banga pa ba mission zate à part faire mtatika nga moi eloko mone o ucholeka donc naza ça perte wa kina na sima ba studio na la pona mabanga non na dans état d'esprit on état d'esprit nga na se concentrer nengeni na ko malobi lokwa Moïse Katumbi donc na comme na ba jet na travailler na bosser donc ya Willy Moucheni donc soit bimsi bo porte-monnaie mbongo zo bimakaka et si la kate 000243 toujours Koffi Olomide lokola mogramme pao lokola vie na nga binadama lokola baba héritier Watanabe porte-monnaie magie lokola vie na ba fali wana aigle toujours Nathan des fois le sujet de côté musique tout le monde lelo ba saper rebelle apparemment comme ça ils ont sous l'influence makasité ba komi ko koma ba musicien c'est dit à quoi te mamia saper a musicien e banakala so na azong so histoire au moins Niarkos a comme un peu musicien au moins que vieux na ngai modogo Janfa Kofere musicien malgré ba mdo yemba venu à quoi ça abandon mais moi ko yemba mais vient na modogo Janfa Kofere a yemba raté azora ba musicien a yembisi amdem sami Papa Wemba nem damda sake po atekama po ayokana po amonana bango nyonso bazali kaka ba élève ya Papa Wemba très bien après na yo mona ba papa ba nani ba vino ba Nikes bayaka ba nani Frankie Seki apa yaka kasi vino pe Nikes bayaka pe aya Frankie Seki ayaka Frankie Seki odiye odiye okay mokile baluki o mayo o dan moyango kalo epusa kongenga na yango talo tonda sentiment Frankie Seki agenga sukate ozomona eza Frankie Seki pa yaka mwana Hollande ayaka pe na moto osakana te mais anga pe oyemba mais azana mungo na mungo te azaka Papa Wemba etant que papa na ba pare na bango après kwa Nikes ayo a koti Nikes benga ta vie na Nikes a koti vie na Nikes a koti on s'appelle le gars on a pas doute et puis on insiste lo baga onzima na bota bengi de Frankie Seki esa adam ko na ngati okay na ona ndenga ki star donc ta bengi kwa Nikes a koti wana ba disciplinaire ba Nikes wana disciplinaire yeyo azaka moko depuis ça pe banda discipline ezalati discipline etika ko exister depuis Adam tilelo tango Adam Nzambe ayebise yo ngo mutaka bonenge nini do yo fona créer elamba mutabanda ko créer elamba Nzambe abomi nyama akati asali poso alati Adam na Eve poso banima moko masolo donc à part ça ni kwa Nikes akoti mais Nikes pe mongongo exacté beng ba vie ba bozi ana ba yembela sikoyo depuis histoire ya ba sape banda que saper azo yemba wa ko compliquer pe na ba faire azate azapeta bimi pe nanu te azapete yeyo siko bandi des fois et bien ngana la mta ba preuve la puis comme tozana yo est-ce que to yo kango so o ezapena solo par rapport à maloba na yo ngokane to yo depuis ma sape banda saper azo yemba peneza ki azo forcer te aza parvenant te to yo kamungongo mama balela ngai nkala oja muzenga balela ngai nkala mama
Oh balela ngai ngala, yeah, 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 yeah. Tu connais pas la vie. Ah, Chokoro, paix à ton âme. Et puis Jamuzenga na fandi calmement na yo kayo na ba mélancolique vie na biso yolo. En tout cas tonton Lai na ba mélancolique vie. Vie voloko. Et puis na moi ba ki vie voloko na kati na yo. Bon. C'est que bien, c'est que bien. C'est que bien. Voix et voloko, grand chanteur. C'est que bien. Donc c'est que là c'est que ça depuis banda et ils ont un chanteur te. Ce que beau chanteur sa père. Merci beaucoup, fidèles internautes. Comme la télé, c'est le temps. En tout cas, tout le monde tendre déjà vers la fin entretien à Bisso. Je reçois comme invité Jamuzenga qui vient de la Belgique. Merci nos différents partenaires puis sponsors officiels. Chez Marie-Hélène, à Willery Resto Bar. Et puis, à Venise, sous l'école Saint-Michel, Nzete à Baoba, Bandal Sinkin. Shop, restaurant chez Marie-Hélène Linongi Mama. Président d'Homme na Lille Mokonzi à Lille. Président de Fantou ya Weranson à Katia Australie. Président Dominique Jaguar. Merci à vous. Merci à Willy Pensiene. Les bailleurs de fonds, ya Willy Pensiene, champion Adol, Mokonza La Rochelle, Badjiba Mystique, Bapala Mystique, champion Adol. Merci à vous, Curtis Bakonga, les jeunes influents. Merci à toi, Curtis Bakonga, les jeunes influents. Merci Tim Skabengele, l'homme des immeubles, l'homme à niveau. Tim Skabengele, la numéro des immeubles. Merci Maman Émilie Nzemba, à tous Pépélé Mbetolo. Merci à Gauthier Mascotte, leader à Londres, l'homme des grands événements, il y a Gauthier Mascotte. Merci à vous et sans oublier encore une fois de plus, parce que hier, Azalaga toujours ensemble, na petit naye, il y a Ouli Moucheni, Kodamboka. Mimi Matous, la romantique, la française la plus belle. Merci à vous. Notier, Congolais, Français, Américains, triple nationalité. Merci à toi, artiste émissé, patron, comme Jamuzenga aussi également. Notier, patron très influent. Consommer sa chanson Moté mais puis s'abonner sur sa chaîne YouTube Notier officiel. Noël Kamaya Nakata Djobour le nécessaire. Noël Kamaya Dédé Lukasi Cashmania Madame Mamisa Lukasi Cashmania. Alors Jamuzenga tout le monde a déjà fait la fête et entretien à Bisso mais osana kina wa nécessairement pour un studio oui pour un studio. Tout à fait, donc on a déjà en plein studio. On a bête le moko obi ke mongo ya vie là. Est-ce que zo kota na Afrobeat? Est-ce que zo kasko yo nenge okene? Est-ce que zo senti que moi mongo mo zo planer? Ce que yo toto bina nango. Des fois te. Des logo surprise on mo la biso. Surprise on a la bino ngwana ke bozwa musicien sa père. Muta idéologie muta hélicoptère muta donc toujours ya na mamai mususu to mega pe ko discipliner ndule to mega pe ko luka ke ba musicien ba diminuer mabanga na kati ndule mabanga ezo boma ndule donc to discipliner yesko na ndule sko photo to discipliner to kanga seto na kifo mabanga diminuer na kati ndule donc pas trop de dédicaces na kati ndule na kati musique batika musique s'exprimer. Mais lelo oyo ningo embrasser carrière musicale wana déjà to ebi Teresa tellement glissant ba gant ba s'imposa déjà pour nous ya otindika bango okota est-ce que ça moins facile bon na habité et surtout pour te pe ba mo bengango comme cimetière ya ba musicien tiens ba musicien par rapport à quoi Maître Gims la bête raté mais Maître Gims a bimi na poto la style ba français ah la style ba français ils a un mécanisme obi po ba bongo nenga souffrir ils a kaka état d'esprit. Musique est état d'esprit, so dans étoile et que au mata. Musique est raté, il faut que ça succès soit ndengeni. Et so comme ka ko sa rentabilité déjà c'est déjà bon. Très bien. Donc dans na peut-être na comme le quoi wera. Na peut-être na comme le quoi la Jibem Piana ou bien Koffi Olomide. Mais il suffit que musique n'ange côté jeu espace nango na bandi zo mo ba contrat na kina ba Abidjan ba Cameroun na kanga loka longa vilo mote via wile longo makanga ne ka ba côté na kuna de rentabilité mbana mo esali ke mbongo ezokota eza état d'esprit ya on beki tout o mutfo ça la faute non o ça étude du millier hôtel oni ezo pesa pas passer ba te belé balingo sala musique ba tika kaka style akala kaka ba forcer yango non botala étude du millier et eloni ezo simba eloni terme pétrole boko tango mais bozuka elo akala bo tiango bo introduire on a rythme sika donc pour comme pétrole ils a état d'esprit ils a idéologie. Merci beaucoup. Une dernière question. Lelo na poto au sein là moi juste lecture moi il y a un musicien oza qui par rapport ba obeta na poto ngeto za bataille ba confinement boye ba ça toujours influent oza qui non ba concert pe boye ba showcase ba tu ba ga moi belé par rapport à album e bimaki. Ba concert ezate na poto. Jusque là ba concert ezana honte. Mais au senti que moi mato ya ba tout moi ba écouter ça là et que ba yoka parce que
na poto ezate au moins nganda au moins na sonité ezaka il faut que na moi parler mo bokoti moi bar moi tout ça marana ba palette parler à bar parler ya boîte moi va parler donc à pas ba parler on eza sikuza na ba o abengaka écoute ya oreille avec na écouteur au kosomba nzembo na iTunes na Amazon na Denzey donc nde yango nde mtezoka na nde mikolo yo eza komi ke streaming nde donc ça makambo na yo CDT ba soute komi streaming parce que ba carte nyonso mikolo e komi na système ya streaming côté na carte no kana GSM na yo bamba o tiano o se connecter na ni na bluetooth ba musique ozobetaka na quoi na GSM parce que c'est déjà soute na kati ya carte mikolo ordinateur na ordinateur donc eza évolution ndenge mukeye kende donc il faut to kotali na monde streaming to matraquer kuna to tek ande kuna to influencer nde kuna donc nde yango mtie sa mikolo yango ke bato bayoka na mingi na monde streaming eza fali fali de fatem tayoka na à part fali bato tout bayoka na muto fan ya bibia jibe obia wera a resoma nepe andoka ka musique kuna mais muto ya misi ba album mikolo yo o ezo beta eza album afali na héritier. Merci beaucoup Jean Mouzenga, toi là juste na posa ya moi éclaircissement ça n'est fini pour aujourd'hui en tout cas ça fait plaisir à trop yo yamba on a clebois.com monde des hôtels là yo message moko particulier pour na fan na yo et puis ba diaspora nyons tout na ba Congolo bazana kin ba hôtel là yo partout dans le monde entier Belgique Bruxelles Paris France Suisse Genève Hollande Rotterdam Amsterdam, Espagne, Grèce, Turquie, Congolais, Chine, partout. Donc, Jean Mouzengo Abino, Kalamingite, Bozela, avec très patiemment que Elo Moya na streaming, son mori aux alake, Elo Mon Poinding Sabiso, na Mikulezoya. Donc, il a présenté par Jean Mouzenga. Pebo Kendebino, Nyoso Ebele, na page Mouzenga Jean HD, bo s'abonner Ebele, na page YouTube Nangape, na ko créer page YouTube pour la Mamandoule, donc et c'est un peu que beaucoup ne kuna tant comme après na ko signaler bino. Donc bat Nyoso bala balinga Jean Mouzenga bo toujours branché ya kolanda évolution pe ba news ya Jean Mouzenga. Donc d'ici là elo yoboa kama et na onengana na kana en Afrique parce que quand ndenge walobi ke poto da cimetière ya ramise mais ngana za ne mécanisme on na bi ke fona kana en Afrique de son kangi Afrique ba bija ba Cameroun ba ni na c'est marketing na ngama makasi après son ne royati na poto donc na ba ndeni ya ko matraquer ngo donc Jenny Justice ya na kati ya Bruxelles Julie Mouila je sali ba nyonso balinga Jean Mouzenga naza mutama banga mingi te o nyonso ayebi ka bwaka mité donc désolé mais nalinga bino nyonso donc boza a on a kacha motema cocotte la vers camer toujours n'attend donc tout suga quoi. Merci beaucoup Nixon Boutique Charles Jambo trop téléma déjà on a des annoncé émission Charles Jambo c'est la Nixon Boutique habilleur de luxe merci à toi Nixon Boutique la grande moisson. Il y a ma boutique Nixon, merci à toi. Fidèles internautes, ça n'est fini. Nous sommes arrivés pratiquement à faire cette grande émission. J'avais reçu pour vous Jean Mouzenga Saper, artiste musicien de la diaspora. Il vit en Belgique. Il est ici en séjour à Kinshasa. Et on a parlé beaucoup de choses ensemble avec lui. Merci mon patron de la Lançon. Tonton Manamanga Pichu Boss Lady, la française la plus belle. Merci mes différents partenaires pour sponsors officiels. Il y a Gauthier Mascotte leader. Il y a Londres, Marie-Hélène Linongi Mama. Merci à toi. Mermos Passi à Madame Belinda. Merci infiniment Jean-Paul Welly de London, il y a Madame Merveline Mamana Kinaya, merci Dédé Lukasi Kashmani, il y a Madame Mamisa Lukasi Kashmani, merci à Gauthier Mascotte, l'homme des grands événements, Mama Emiline Zemba, il y a tous Pépélé Ambetolo, merci à toi et merci infiniment Noche, artiste et musicien triple nationalité congolais, français, américain. Noche, artiste et musicien patron. Noche, artiste et musicien responsable. Noël Kamaya, les nécessaires. Continuez toujours à s'abonner sur clebois.com. Il y a Willy Pensien et champion à Don à La Rochelle. Au prochain numéro, merci. Steve Cash là pour de belles images. Au revoir. Bye bye.